Mami. Na petit sakio. Jikisa bala batu bako. T'es passé. Tambe. Mama. Nakufi. Jike nazo kufa. Jike yako simba tanga na kufe. Mama jike. Mama mobile na pasi. Ah. Malembe te, mama malembe te, jike mama, jike mama. Oto mama malembe. C'est la passe. Eh, la coupie. Simba kaza tata kite. Toto luka pesto pema ko. Pesto pema. Mame, ekei, tu mo pema ekei ya tu. Tu mo pema ekei, jike na ko te pasi. Mame, sema basambla te pasi te. Cameraman on s'attend le cameraman on bana. Cameraman. Cameraman, oh, moi le cameraman c'est quoi cameraman? Na kufi tu jike na ko te bana bana ki to pema. Jiko dikite. Mama pati na kufi. Jike zama mbona kina do kokate. Yazuna parler ko edenga. Oh kokate. Yazuna parler ko edenga mais. Parle mère. Natalo basenzi. Elo nini hotela kuna? Esa bino bongate la vie na bino. Bino mankanga respect. Bato na zwa na lokota. Na lokota ba yeba te loko mongote ba mankanga respect. Yo. On va na ebo jouer. Yazuna zonga. Tu vas pas que tali yo. Tali yo. Ba no beta bino ma confisco. Bo beta ase boxer. Hein? Na ase boxer. Bo mankanga respect. Hein? Laisse-moi me tirer au bongate. Tu ngai mutu na bimisa bino na TVT. Skonde yo teleme o vi ma bongo nyo sande tini. Nakobeta ye. Nakobeta ye. Zele nako yo. Omoni wana eza ba retour nzambe na ngana bondela. Kanga nde na nyo kwa makona yo. Na komi bongo to koma ngo bien kanga nde na nyo kwa ma. Wala ko lukela o sipon mibali. Na tika lo sala ngona famille na bateme na sala ngo pa na yo. Na ba nzamba kufa ko sesa ba jete keba na yo. Keba na oya la msanga bakana msu keba. Omoni yo. Nakobeta yo. Nakobeta yo. Sali nzambe existaka. Nazali ideme nakobeta nabundaka. Nabundaka. Oko kufa. Nabundaka. Ongosa. Lelo omona. Osa nesa ngo botia. Lelo omona. Bino nyoso moto nzambe zali kona bino. Komagi. Bomo da salit. Sal déjà yango yo. Donc boye ba ko bomisa biloko nyonso bien. Po lelo nazo yamba bata minene. Bata minene fo baya po nalingi fête na nga ezala. Yo eleka ba fête mususu. Boye ba ko gérer ba biloko bien, surtout kota masanga. Donc botika batu nyonso ba mela, ba lia ba sepela. Wa misala na biso TV. Wana misala na biso sala. Boye ba ko landela ba misala misusu ya mike. Wana misala na biso ko sala ka ko sepela. Kuna ko mitungisa TV. Nazo kende salon, na katisi soupe, na zui madame comme ça na poko toye cérémonie. Masa na ope de kikebo abia ko sala na fête. Nani? De kikebo. De kikebo. Abia ko sala. OK, promesa te wana baza batu na bino fo boye ba ko gérer bango. Po MK Manika Longe. Yé pas surtout yé MK Manika Longe. Oye ba ko gérer yé. Atika ka aza na bouteille ne moko ya champagne. Hein? Bobo sanati. HD Malesso, président Pepe Loketo, hein? Bango nyonso wana boye ba ko gérer bango baza na ba bouteille moko ya champagne. Na maître bienvenu. Aza avocat. Wana mon avocat. Mon maître bienvenu Kibeti. Yé pas kozana na fête boye ba ko gérer bango pena. Wana baza ba invité na nga principal. Yo le ka bien hein? Comme ça, n'a pas quoi hein? Ah, c'est bon, c'est pas na lobby hein? Moko bonga landanga place na okati ya soupe. A kozwa mutuka o mutuka ba décorer ça déjà. Ça va na kopano kamba la moko beto kini ndira mo. Ça va. Ça va na kotina na kata salle. C'est peli. C'est pété ndeni. On est bisaka OK. Wingi. Là on sala kayo. Yes, no.
eloko tobeba na no ya mwana ti yo salanga te omoni nzambo aza likolo po atya grâce likolo nanga ayebaka qu'il plaît qu'il neige patience wenge wana ozama prophétesse patience wenge aozama prophétesse patience wenge moto akomilukela biro saba nzambe moto abiso moto akomilukela nzambe ayebeke nga na ozama ma prophétesse yo sikoyo ozala pembeni nanga mpo oyedaka nga mais okozama ma prophétesse ekomama ya likolo et on a émissionné dans le bureau, fini la récréation. Donc, fini quoi? Makamu ya koyamba batu na ndako, ezali chuté. Soko lungo ya mabatu bureau. Lungo ya muta bengo na téléphone en direct à la télévision, bureau. Ba ba sauter comme mingi. Vous comprenez? Na boy ndako za l'ouest. Pe ndenge toza boye, il faut to changer moto. On a besoin de maître. Dans la poste, on a préparé la campagne. Tout ça va flou. Tout ça de martyr. Non, ça m'a dit. Ça m'a dit que les musiciens fallait. À ton stade de martyr partout. Ouais, t'as pas ton disque. On a dit que tes frères Wana, ça n'a pas eu. Tu sais comment tout ça, c'est mal maman ou frère. T'as eu un dem tout là. Maman, frère Wana, tout ça la bio. Ah bon. Tout ça, c'est mal. La photo, nous avons un nez. Oh, tout ça, nous avons un bouquet. On est battu par les baratés. Bon, il va passer à ce que la prophétie passe. On va faire des bisous. Maître a pas commis la maître. Accompagner le système, on lui a rappelé ma casse. Alléluia. Bambon, encore. Il y a comment que nous peut déjà voir tout le monde. Mais dans ce lot-là, qui n'a nani, venanga Gustave Loutou, Azarana Beni Kassabou, si Chaba. À la maison, on a loué. Maison de bâtiment, il y a des pièces de rechange, il y a Ipeco, il y a Renault. On va mettre tout comme ça, mais tout ça. Sont pièces de rechange. On fait tout ça. Mais à non loin na place là dans ça, on a souki na salon, on a donc grâce. Et pas maman d'orcas. Na so il va saluer au souki en tout cas. Mais tout oui là tout que là pour la zone na ingénieur Blaise maman na Moussatan. Quand on fait ça, on a souki. Non, ok, non, on a la souki na salon donc grâce. Place na kindo sala pas ma gradina ma de ba on débat si ma acheter mikolo des fois le bac au tin de la banelo. Activité. Non ça prier en dé. Maman si poème. Maman si poème là mon canon boué vraiment tout sur la bien. Mais dit que nous autres nous comment ma casse. Mais le problème c'est quoi? N'a dit que il Cameroun et la Kabatu. On a eu des choses à courage pour les mater. Mais problème au ESA, on a bien eu à na boy tout sur mon bureau. Dès aux aboués, bah trompe nayo, tout le monde y a. Donc il y a vraiment tout le monde qui va trompe parce que quand aux alaki nango, elle a qui ou la vie ou la mort. Donc ceux qui ça là qui tout le monde va tromper, donc t'es pas malin. Merci poème. Ça la maîtrise, ça la maîtrise. Non, ceux qui tout le monde qui va tromper, ils ne vont pas. Non, maman. Merci pour non. D'habitude que ça passe. Choix les alalités. Les alalités ou qui va tromper l'homme ou bien yo au koufa. Tu vas là qui peut vous protéger de limono aux abeilles. Maîtrise les alalités. La compète c'est le yo. Omoni wana eza ba retour en Nzambe na na bondela. Kanga nde na nyo kwa makona yo. Savoir. Ah, oui, il y a la chance, pas une terme à terre. En tout cas, pas de chance, pas une terre. Chabert, voilà la lombe. Ah ben, on a dit qu'il y a un code. Quand
kaka haine ya pamba azangisi kaka haine nake na agence obike bato agence baboyi nayebisi bango mwasi na nga aza bien te kaka mpo na haine ya pamba bopesa nga mbongo ntina zongi boye nazwi mbongo te mama ça va omeli nini tekisa ya douleur oluka ta makasa moko wana semo eza mama olela te so ozolela boye tikisa likolo na yo sikobebisi vi na ngai ngana bebisa vi na yo koma mami ozoloba ngana bebisi vi na yo na ndeni sambalola jike ngana bebisi vi na yo na nini likolo na nga na nini ngana bebisi vi na nini nga asali nini mpona semi na yo semi si elongwe deja ongoso ososomaka ngana ona olela ngana ona olela mpo ngana naki na posa mwana yo moto olingaki olongola zemi wana so esi eleki obeta lisolo nango so pourkui ebi na obomba na okoka te jike na maloka na okufa nini zemi yango eza nango elongwe bien te jike oyebi ke docteur ndalongola yanga zemi jike docteur akata yanga batrome jike na obota sute sikobomi ngai vinanga nini sa mwana soki vraiment oyokelaki nga me mokoma na niveau oyo te napekisaki yo nabisi kolongola zemi wana te kolongola zemi ezaka na baconséquence nango ebele eloko nini nga ekuti soki oboti mwana na vraiment se mobali nini aondima kovivre na mwasi oyo bakata batrompe mwasi oyo akobotaka su te mobali nini ondima kovivre na mwasi yango yebisanga nani akotemso na nzela ntango akolinga yo apres nsima mikolo obeti soki bakataka batrompe estce nga nakolinga su mobali na nzela alors que nana mobali nanga jike vraiment omoni ka oyo eza ka moko eza vraiment difficile mobali moko te je te dis arondima kovanda mwasi oyo batrompe na ye bakata oyo akotikaka kobota su te ata yo moko vraiment mobali moko te olinga yango eza pasi mpona bandeko na biso ya basi donc naopesa conseil olingi koka conseil na ngai te sikotala lelo osuki wana boni mama oui très bien papa boni santé santé bien namoni kaka priere beti ava biso mosage ya nzambe ntango nalingaka priere bongo tata mokelokela likolo na se yo ndenge lobeli bongo vraiment po banzambe bakoma ebele edingo mpe bango obenge nzambe ya katie orli nzau na selembao wana nyonso babengaka ye mpe nzambe orli nzau oyo mwana moko boye babaka soko boyi orli nzau fiba lisu bana selembao mwana kaka koli na kati ya selembao ayebani bato bayaki badétruire selembao balia ye bavoi na ye me ya turo alobaki bato baza vigila ye moko baza vigila lituro mpenza kobima papa eloko nayaki mpo tosolola papa ya zona aza mamalonga te nga nzambe abenganga mosala oyo nasalaka eza te ke oyo naya na volonté na nga mo eza nde nzambe abenganga sikoyo bato bayebi ke nga na mama prophétesse me navandaka na mobali ndako moko mobali abalanga te okozomona ezokitisa mwa valeur oyo bana na nga molimo bapesanga yango nalingai naloba boye papa ngai mbongo eza nango yo osala kaka lettre otie na date comme ça nga na ozwa mbongo natie na kati tokena ezona tokopesa papa mpo epesanga mpe ata mwa poids epesanga ata mwa valeur mpo kovanda kaka boye mobali asala geste te eloko te mbongo ezangi te mbongo eza nango yanga moko me naocomprendre ya zona te bon ça va c'est que bobongisi déjà bamakelele ezalaki na ndako te zuna mobulu ya basi lokolo ozwi idée mpenza ke bobala na opesa lettre. Moi je suis d'accord pour faire ça, les lettres pour donner à Juna. Juna tu rembourses à toi tu rembourses à ton papa. Alors pesanga des jours na kusala yango papa des jours ezebele nga kuna kasi ekutu oyebisa ngai kosonga talo papa mbongo ezangi te na mbongo wana na kusala yango na pokwa na kusala na pokwa na kusala yango na pokwa yo signale journal ya kuzwa yango mama na moni sikoyo pour nazwa ta moi valeur même si na famille na nga ndenge na vwandi mbala mona za kumona yo wenge
oza eloko ya nzambe omoni eloko ya nzambe soki itelemi moto mokili atoye na ipasula oyi na mato itelemi kaka oza eloko ya nzambe mama nakusala ngo sikoyo nakusala ngo yelaki yo baprovision eza en voiture provision te yaka kaka katuzo yango na voiture papa kasi silisa nanu te yaka tuzo nanu biloko yo ndozobe mpo na yo boye esili mpo na yo esili mpo na yo vi esili mpo atokutani na sikosimbanga nanu boye sikosimbanga nanu boye nzoto ezalaki pasipasi kona simbo susu atokutani na millionnaire na moto ya mbongo azalaka na posa mwana atobombi secret suko boye bakaki obotaka te bakato batrompe non jamais na mobali nosu te nga navanda na vive na mwasi ya boye ndeni nga vive na mwasi ya boye te nga na posa mwana nga na posa mwana olongo ezambe bakati yo batrompe siko nga na vive na mwasi oyo bakata batrompe jamais na osala yango te nga na vive na mwasi bakata batrompe te nga na boti te nazwa mwasi oyo batrompe na ye bakata oyo ezosake akobotaka lisusu te c'est pas ça nzambe alobi nini badate balobi bakati yo mpona buzoba na yo longba soza mposa kiso oyebisi ngai s'il te plaît naoyoka pasi jike pasi lelo nakoma fier tele lelo mwana nga tubali isenguni nga uzana nango me familiar nanga usumon nai wana nga kulusu bazana isengo lelo yo bazutela mwana kulusu habari tele siku ndengo lati tu vois kasi il est zéro nanu il est yulata wali ça bien mwana kasino ngai mwana kasino pe na mwana o abali wana aza grand sœur nanga et ce problème idée faut la changer habillement ba tu peux comprendre que là type fashion tout ça na fête na après ulata buyuzongari kupa mukuse lokola batere magana yimika bazuzela te na moni bilambo eza bien otika na wo ye bajara bato yo na batere yimika basepera nzembo yo eloko boya niongo bazere na bino biloko ulata yango wa bilambo mutatina nga mika de semine na beloti siko ndaki batindi yo bilambo ulata boy sibilo nini batindi pona contribution ya ndiguni yo bapesi ngai na cadeau na opesa pona ndeko na ngai et pas honorable Fabrice Timbazola apesi ngai cadeau pona pesa ndeko na ngai po abali enoko oui lokola batindi izala pe pona yo mote yibangu uzana en familia et puis ndawo yebisenga boy na utinga mayote na suka papa sala nokiko papa salo kia ageli baba azuke mwana nga bari ya isengu ya kukuta ile uyimya ngote usumo kwani musala ndio so video balisi ba tout ba invitation le pied yo faut que tu fasses ça invitation que de ma campagne et pas les boss Bruno Kier et sinon on essaie la pesa qui la pesa ba on a resta mandeki mama na prika vilemba la pesa ba on pesa invitation na yena mwasi na ye bibi lubasu babi kasi mutazwa kia mwana pastel lubasu kasi mabi mutazwa kia azwa kia ukuta ki yemo le vote Pierre la te nakuta ki eta nakutika mama bi na pesa la bi ya pasteur na sana pusha na pesa papi kitoko pas na pesa papi kitoko faites ça le pesa mon invitation le uzo express express marché uzo yango ukento pesa bongo pesa la mabi faites ça lelo ngala zwa la ke pesa bango pour l'invitation ba faites ba préparer ngonoko vous préparez fête vous préparez moi ne te préparer quand on regarde pesa la invitation de pesa ki bongo et si parce que lelo OK pesa mon invitation yo pe pas moi chabare yo ta biso kuzana nango ulati pantalon me bati biso oza maladi oyebi yango bana na mboka me basalisa ngo na mboka basalisa ngo te na kisasa nte boza muto osalisa ngo bona mboka kuna ozala kuna sesa nga ngo te okate suki mama na yo na la séquence kaso fina leki na o na la séquence la kitoko salo oyo ngala kati saka peut-être na bombela yo
donc Jole Joe. Jole Joe ça na force awa. Donc Gambera Shaba. Gambera mutu ayebite ça na Gambera. Moni sui na tindi yo. Ukandika Gambera Shaba. Na 4-4 wana. Basala ba validateur bien likolo ya se tout. Eza bien. Na mboka ezala. Na mboka buza system ya boye. Isi bakanda. Isi wana na mboka yaka liputa na kiti. Ba pale. Longwa wana. Vous comprenez kai? Tout ça l'effort, na ça pour ça fait wana il est capé. Parce elle est sur capé. Papa moi ça le vide. Ah bah ça aussi ça. Yo kacha mutu point presse bakata la tête. Lobi na benga na téléphone ya mbainga te. Na yeba yake mozala wa misale belé de sala. En fait, na yaki vraiment pas na yo osunga na makasi. Lobi nga na l'église moko munene. OK non et ça la pe fierté na mboko ba ntimipi bazé belé. Mais et là au moins on remarqué l'église na ngai soki na bengi si pasteur moko aye na église pour te ya nezala ba séminaire mo mona soit qui na baba ya ba mater ba bokonzi ya likolo wana bongo wana bosala boy non lobi na ngo mona so bandimi donc cela veut dire bandimi ba okima pour nga l'église na nga na te ya minga ke no rozwa libala okende poto rozwa mukanda et puis parce que na gérera mingi ba fille wana o basala ba vie wana eza boutique na yo il faut yeba ko gérer bango yo soko mutu ko asala kindumba te maka abula ka osala vie yo so te etika mabe sala mutu bon yeglise oza besoin bango ba ya bacha offrande moyibi te ya ye na makambo ya zo sala papa yiba me yeba ke so bakangi eza problème ndumba sala kindumba yo soko memi bango ba mate ya boy ba ko kima au moins des tingana sola kana nzambe fara boy ngaba matea na te en église na nzambe mutapesa nga même maman Yvette Kaza tia koma lelo akomeza grâce na nga na solola na nzambe pesi nga maloba na pesi maman Yvette nga kanisa nzambe binemi nga pena so nzambe na lobi ne makambo sa te nga kanisa nzambe binemi lelo Yvette Kaza kwa zala kwa za c'est moi oui maman la samonique na musika na oka pe bandibi na la kati église maman Yvette Kaza bon en fait maman prophétesse yango na yaki vraiment otianga poids parce que dans un séminaire moko samedi on a yebi hein va comme no ba show na yo ne po so la kana nzambe en tout cas ezo ngisanga yo te akaka hein mabala poto bani et en plus il faut ba yebi que non otiangola ozala na Congo te fala wa bondia wa bomo esala bien donc et puis na sœur Sophie akina mingi ba Dubaï donc il vraiment so beti ba prophétie ba mamba Dubaï ba voyage na ya ofongama so na yebo na kuti sœur Béatrice Chako azala journaliste pe na RTNC il vraiment nzambo l'accent mambo belé pour na hier en tout cas il faut ça la mwana niso parce que moni samedi wana il faut mbongo ekota pour bango nyonso ba yanga mode ana ça samedi dimanche te eza séminaire ya séminaire à samedi dimanche ndenga mona otika lango mais dès ayo koya de samedi wana et puis ça donc ngamona o sentir lango de ya samedi maman en tout cas edenga vraiment te nzambo ça moni nzambe wa selanga apesanga pouvoir wana yo sambola liboso ba ngana na salela maître Adela Tokyo Zamba Doloa na salela prière le maître Adela comment on va qu'il est belé nzamba sala katanga biso na biso basala nzambe photo sunganaka donc ngana zo sunga yo pozo sunga eza bien tout offrande ba sœur belimi mama ba maté à moko ezo ko impressionner ba koto ibala zéro mon on a compris na pasteur musutozo ya l'église à Mutuo on les a compris tout corps beaucoup de likolo yo pesa tout beaucoup de likolo beaucoup de likolo za pas na emo nzambe eza pas na emo kota soki alingi ati likolo mo ke vando vanda na likolo kuna ba vanda obi ke pasteur wana dans la liste na nga vraiment ya ba invité à donc na longo là vraiment il faut le peso deuxième numéro on y aura papa ah OK ngai ba belle kota ka tellement ebele ba ko to kiliki ba de ko ngoli ko benga no so za ka mo OK il faut soit numéro oui OK oui ça numéro à papa 089 089 035 16 51 089 035 16 51 OK na ko papa prophétesse
nazoya kuna kobima te kobima te okeetika ngai ya na ngai naza ya baproblème moko omonaka kaka nakufi kaka lokwa ashi oketika ngai pa wata pardon oketika ngai pa wata makili ya bachampion ngai nakokufa nanga kaka bolo en tout cas fi oko oganye yango eza je moke kalaki ngangu kalaki tekini papa tika oyebike mona komi tellement mbongo nazozwa mini nakomi so moto atilenga $200 namona ngo ndesi eloko te ndeti mettre $1 tokyo $100 c'est rien oui autotindelanga benga patience wenge moi 200 mo eza des poids tindaki courage okezwango mpe obiso moto ana mbongo $200 j'ai acheté ça j'ai acheté les choses pour le champ ndebisi lokomi mais nabi bana bisako mituka na minene bapièce de rechange dans le profit okene papi opi na Shaba Kasavu ona nini bakoma maison olu ya te kaka bapièce de rechange ya mituka minene baipeko bagrino donc na Kinshasa mobimba donc c'est que ba voiture na biso na minene ba grand car voilà na Kinshasa mobimba toaka na maison lu eza à direction Shaba Kasavu bakoma lu otunga VIP eza un peu musika te bon il faut rapidité ok ezwa bambongo wana obimisi bambongo nyonso na bacompte ozwisi bambongo wana na bambongo bato batindi wana batindaki na identité na fo tolongwa mboko tokende papa yo so wana mbongo to tozwa mbongo na maboko toyeba siko mboka nini oyo tokende ngasi bla mingi na Philippine te wana yebisa ingénieur Blaise Mawana mpusa tawu na yebisa ke nga Philippine ka te nga sepela na États-Unis mboka ba picho pieme na Deborah Mwadi picho pieme na Deborah Mwadi ouais acheter malaise kwa bala nga ka États-Unis yena kwa kise benga su mama te azotindelo te bango na honorable Richard nazozwa code te Papa, obomi mutu. Papa. musicien soki opesi jour obosana nga na seni na bokisi omoni mpe nde baloba bamisien bazala baingrand les quantités incontrôlables biso mboka na biso nde grandi po mwa mwasi wana allo mama Ker ozolela nini mama leki na ngai sela accident obengaka sikoyo batuti mama eza kutu likambo ya kolela te yokanga na yebiso omoni soki petit sere na o wana akufi fo kokumisa nzambe mpo liwa wana ezalaki ya yo mama nga nzambe atalisaki ngango leo na butu nga nayebisaki yo nasolaka na nzambe nga pasiasi oyenge nasola na nzambe boye nzambe akosanga te nzambe atalisaki ngai siko nde nazolinga na benga okolela te mama kumisa nzambe ndenge yakufi wana ezalaki liwa na yo epuis noza mutu akolela kutu te esika ozali kaka siko telema zwa $600 ya kotya offrande to prie kolela te mama kolela te si eleki ya mama Ker oh mama yalinga bomanga nga nasali ya nini yango ekobomisa ngai nakufa akesinenge nakufa yatika nasali mama nasali ya nini esambela ngai nasali ya nini batamokili balinga ya malamu te kolela te ezaki liwa na yo nasala nyonso mpona mekila ngai nasali nyonso mpona famille na ngai naoluka mbongo mpona famille na ngai ya solo osalanga boye pourkui nga nde bayaki nakufa na place na yo vraiment
Petite na ye wana kufia biso pe to ba ndoki. Ndoki nani? Est-ce que yo ngam na bomi ye? Yo mto bomi. Yazna keso bambo nga bomi ye. Est-ce que yaki ndoki? Kende kozwa yazna kende mokili oh faut qu'on a stratégie ya ko vivre. Kende kozwa na DSK pinga kota ko douter. DSK pinga kota nga doute. Maman prophétesse on a sambela pona ye. Akota ko douter gwa biloko. Ah OK. Keso bambo on a chance to kuta na ndako. Yo transfert ka yo transfert ba code nyoso. Déjà na tindela kiyo. Mais ngambo to me ma oya. Moi bata kofi mais biso to ndoki. Nga na pesa ke professeur nga na esa ke kende bengana lekine. Mwana mama na yo bengana ye. Zenga za kana de bora mo dina ke ko bengana ye. Yo yoga sikolo bileke. Professeur nyonso eza professeur osaila te. Te yazuna. Ko leta ma berte. On eza ngambu. Eza ngambu ke ko tombo on a juste total into ça. Ko ka sosi $100 lo pesa kuranza pela kayo. Mama. Déjà, na sisi déjà nazo yona. Oh, emsa salanga na sisi. Oh. OK. C'est bon. Bonjour Star, bon niveau. Mouké mais mabé papa mabé. Mabé nini? Naza vraiment na sérieux problème ici. Naza vraiment na sérieux problème so okoyi ko aider ngai. Aider nga pardon, nana problème de naza. Ah problème. Nana problème kasi. Moi mais ni problème ezaki belé, problème ni ozana mon pozo sukena ozana problème. Mais problème ezo ba na te nini na mo zo toka boyeni. Problème ezali à la fin na vivre na yo. Il paraît que zaki na zemi sikoyo bon. Akene kolongola zemi wana. Et comme ça là il va retour donc azo kokaté. Aki kolongola zemi. Oui. Parce que tu as l'ongoli zemi on est baki. Na yebelo côté papa, innocent yebelo côté. Mais comment ba fille a Congo lelo na comprendre raté? Yo ki pakete? Na ki pakaye. Mais comment ko ça la comportement ma pe oyo ya bo salité boye? Tant que yo za no jeune, yé pas ça Asa ne jeune, asa ne ka jeune kwa ngai. Malgré naza mukona ye maza ne ka jeune. Siko expliquer quand on entend l'ongoli zemi on a siko problème. Aki l'ongoli zemi ngai na yebite. Na moni kaka ba pasi na bani ko tuna ya zoloba te. Na meke pe ko menacer autre. Mais non mais faut que nous luka ba parents na ye. Osola pas na ba bi ote. Et ça risque. Oui. Mais comment tu yeso ka siko ninga zana ninga longoli zemi bongo soki akufi. Moi te que yo za un problème. Il fallait s'attendre à ça le monta pas na bango. Mais na mincho asala ngo azovanda pa nanga. Et puis ngai pe na fana suna sima ya mutu. Dali nga be plate sunganga. Pardon sunganga na tikela ndako moyen te. OK, nazo sunga mais nazo sunga moni eloko oyo eza bien te. En plus na miso nzambe. Comprendre kolongola muto oyo nzambe azotina na mukili mwana bato aza innocent. Na boya kino ne ko yebisa ya bota na ye. Bon OK, naga na binane logo te nzambe baba so mona ko bomisa ngai vraiment mona ko bomisa ngai. Zela malembi s'il te plaît. Yo zelanga na kota na carte na s'échanger. Merci. Nazuma quelque chose na tina poche après to ke na. Oh courage. Na kana na sima mutu na poste ke na kana pa na ngai. Courage. Na comment ba fia Congo ba koza la mitema mabe boy. Oh. Dai na sima wa mtu sasa. Dai na sima funa. Yuni bi pa mo to ngam na yilia. Oh, quoi? Bonjour. Vous êtes combien? À qui je renais? Vous êtes comme ça balé. Hein? À qui je renais? Vous acceptez? Quoi? Tu es propriétaire, tu es nini sentinelle. Propriétaire, il y a le pango. Hein? Toujours le propriétaire, il y a le pango. Vous êtes les agents de Non. Hein? Té. Atuni toza banane toza. Té, tu sais ngana za commissionnaire. Ça français bien. Hein? Papa tika noko tika mama français, te ba lingala ti. Oh, aza ngulu ba français. Ah, na suba français ndena. Eza moi difficulté, français na eza moi difficulté. Té, tu sais na posa ya propriétaire ya lupango, po lupango bazoteka yango. Uzumon. Nani? Wana nga kurusu. Lupango baza kuteka. Kasi nga baitenga commission lupango. Ye kurusu mutalubina yubongo. Ngante kurusu. Ah.
Papa balobaka na kwa kule ya commissionnaire. Nga yoyo. O auta selem kitoki mosa koma kusala chasa wana yo. Tena oui. Sexuellement na uta kitoki mosa. Tika bazie wana kusala na quartier na yuka ki bazie na yo. Bazie. Na bakisi na yo wana keso kutangi papa uchie boy. Ulori tangu ya musoko bibine mbala moka sombi. Papa wangu sura mutu sura ngate. Zayo. Ngai. Oya domina ka bakolo dupangu ba. Papa. So nazulula na yeba yusa nani ana lupangu. Ngai na zai ngai. Yo sayo. Kolo lupangu. Sega ngapa na zanga. Ah. Nazuluka ko prier. C'est moi. Chérie. Maman. Maman, la muka tokota tokena. Maman. C'est prêt. C'est prêt. La muka nani na auto zamuta azan voiture comme ça tokota tokena l'hôpital. Madame. C'est prêt. Madame. La muka tokena était, c'est prêt. C'est là. Et toi même quand maman to koti mona voiture tokena maman ko po na tika ke pena za ki pena grave. Hein? C'est prêt. C'est prêt. Ça peut moto hein. Proprié, c'est toi. Yalo. Bon, nazana numenasia wa. Nazana. Ozakuluba. Ah, juna mwana na ngai. Oya vedete, oya star. Ah? Yo nani? Inspecteur nani? Magie noire, inspecteur magie. Et ça m'a cambolé pour le soutien. Toujours sera amiable. Hein? Moi, je n'ai pas de Poto batu mukili batambula ka bakimwa ka mbangu la mupepete suna. Suna la yebi so bakimwa ka mbangu la mupepete. Bala play. C'est problème c'est ni. Non. Barobi poto. Siko poto wani c'est nini? Wana kwa keri for nini yo to poto. Balubi longineza kumona te afili yenyo su poto sigazali. Kasi poto zende poto ba ne banyati ende. Eza mama kwa ende banyati ende elongina ko poto na makila. Fuko j'ai tout ça la boye. Mes condoléances surtout qu'il na biso, hein? Batinga muninga boye. Bon si on ga yibi ini. Mais faut cadrer na Batinga le sanga ibo. On ga muna tuti ye ko. Soka makasi, soka makasi. Ilo kuma kukaka na sana ngo yangu ani. Na boya busala kindumba na butaka ka mwana boko. Parce que toi même quand maman to continue voiture tokena po na tika ki ça vraiment grave. Tezana na misambongo. Kasi toi même quand maman to continue voiture tokena kasi. Nazoya na misambongo, nazoya tozoyer, to continue mutu après. Ça. Yo zela na nga. Meka ko bouger moi mutu. C'est quoi maman? C'est pour la muka tokena était. C'est prêt. C'est prêt était. La muka maman tokena était chérie. Maman, ni ça qui on est vraiment, ni ça qui on est so yo kele na ngai. Si ko tando komi, maman. Évitez-moi, moi sans air, vous déjà.